nga comprendre te oh soi-disant nana boyi aussi pemene ya fali ici là ye wana visa 4 oh nana boyi aussi pemene ya fali ye wana na kati ya clip bomoni ke bato baloba na mambo ezaka lokuta bakomi okuta bimi mokola mobile na clip ami mokola mobile na clip bazalaki kaka kofigure na clip eza vie réelle te. Et puis il y a combien de couples au moins ça a une corpulence monnaie na paraître mokolo par rapport à mobile. Et puis dans ba couple pop moi si par rapport mokolo à mobile. Ah oui. Eza les sont na bibo to ça ka exercice moko. Le roi to komi bato ba ça na ba ka scène en réalité ça couple soloté. Mais le roi komi ko exiger tranche d'âge et kokana. Si na kata clip c'est que yaya il faut ba tourner kana ba papa Serge ba papa Ale ba papa Bidi papa nanyo Papa Bilali, Papa Makaya, Papa Kofi, Papa Masumu, Papa Masasi. Papa Bilali kena. Pour tranche d'âge na ye mi bali na ba film ya bango. Pourtant ma joie na bobo to mona kam kolo bobo. Mais ton dimango parce que tu es que ça na ka scène et ça ngolo a solo. C'est tout à fait normal. Masi ya bobo, masa au mari et bimisi pena et puis c'est vraiment sans sa responsabilité et bimisi pe couple. Mais ce que de quoi to komi na biso na niveau ya ke oko eso si mata mi mukolo et ya pe ma mukolo ba bobo na film. Mukolo comme ça au moins ba bordiro yo. Akei na ki mukolo type za ki rêve na et rêve makasi ye mutu mobutu ici pechanga amema mema. Alkenane partout. Mais Ursule Pechanga ye kaka. Ezala babaka ofanda 10 jours mais visa validité à 5 ans au moins azui. Po yaya ba pesa ke pe visa. Mère asunga ke pe pas un visa. Akende Schengen te. Te ba sunga ke visa. Ba kansa ngoza visa mbangu lo yaya mutema likoli kolo. Leka noki ko umete ko. Et ça le roi ba visa ya te mbangu ça noki excusez non ça OK na muta munene na moi ça mbinga moi santé ba visa ya mbangu leka so ke style lo abakangi ko kenda te otakenda na bomwana photo nga bomwana tanga kenda ke zo mona na te poto na bomwana ba bazaka na ba photo biso ande ba photographe okangi photo na na coin atema puta surtout bato ba pesa ka ba président ba flair bango ba photo elimorate parce que wana etika la kana banal na ba musée to na lisolo photo ba pesa président Mobutu to na lisolo mutavoyager na bomwana yebe rêve na ezaki présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka ko pesa merci moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès ça to bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Sike te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat de Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là to suki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin bisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na wana toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbé kolia chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na yesu masiya.
Vous êtes sur Top Média TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Demeure officielle, Bando Balandia, le code de bonne conduite, Bino Baye Bolinga, émission Oyo. Tadingala Pajo, le réel plaisir de vous présenter encore une fois cette émission. Tozal lundi, Mokolo Lelo, Lobi Tozali mardi. Voilà, rendez-vous Nabiso à tous les jours et à tous les temps avec maman Demeure, Obino Boyebi Tazali. Moko Yaba Panzi Sango, consciente. C'est une femme qui a ses deux pieds sur terre en tout cas. Le par rapport à la situation et belé oyo ezo entouré théâtre à Congo et entre autres nous allons vous parler aussi il y a situation il y a Ursile Péchanga son voyage et puis aussi featuring naie participation naie na clip wana lobby si bato belé clip wana to moni ba makambwe belé oyo ebimi nanzela il y a clip wana mais ensemble avec vous tokoluka moyen to découvrir awa na maman Demeure et puis j'ai appris que comparaison au bakomi ko salela Ursile Péchanga mukolo mwa lelo na clip oyo et salema ki mikolo de utaki koleka il paraît que ndeko wana oyo a figuré na clip wana ou a participé na clip wana batikala kokuta na place mon côté avec Fally Ipupa pour que babina soit ensemble bazala soit ensemble pour bien faire les choses. Mesdames et messieurs, boyende tozo lingato banda émission na biso avec Demeure Nyangi. En tout cas, prenez le temps de suivre cette émission. Et aussi, je vais appeler tous les comédiens de prendre part parce qu'on ne peut jamais parler à Ursile Péchanga, on ne peut pas parler à Maman Bellevue, on ne peut pas parler à Madi Nana sans pour autant penser à vous, les comédiens, par rapport à Moussala Bozoko Sala. Nous avons un film et une série qui s'appelle Nakombo ya Éducation. Éducation, ezali série, il y a Maman Bellevue, Kondi ou Atiena Bellevue Télévision, une façon d'édifier, une façon d'apporter un plus, une façon il y a sa ligne d'orientation, une façon de faire comprendre aux parents ndengeni ni bino fobo vivre ndengeni ni bino fobo zala nakati il y a société Maman Demeure tokolukato développer naie et aussi big salutations à notre maman Dinana la douce film naie taciturne ezo continue en tout cas allez vous abonner allez suivre cette série taciturne et vous ne serez pas dessus bazaba maman bazo sala mosala ki tok na mboka Congo. Voilà. Maman Bijoun Ketani, je vous salue. Papa Jean-Pascal Leka, je vous salue. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, Fatou Dokonti, Makia Lakumba. Un grand merci à Maman Zouzou, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, Katel, je te salue. Un grand merci aussi à toi, Aurélie Mafouka, Aurélie, Babola Moleke Belé, Maman Nyon, sa famille Libote en tout cas. Napesibino, encore une fois, merci Nambote. Et je continue toujours, il y a qu'à sensibiliser, il y a qu'à informer bino que cagnotte nabiso ezo continuer. Toko souka les 15 dé et koza souka, mais cagnotte nabiso ezo ko continuer. Je vous informe déjà que ndenge to kene na cagnotte nabiso to komi lobby na lobaki to daki na 40 et quelques %, mais aujourd'hui je vous informe que to komi presque na 50%, il y a cagnotte nabiso nzambe a continuer ko pambola ba o bazo ko pesa na ba o nanu ba pesite pe baza na besoin ya ko pesa ba o pe bana volonté ko pesa mais makoki ezate nzambe abatela bino Bertin Konde Mbongwa propre. Il y a Pichou to zwana extrait ya série na bino éducation et puis on se retrouve tout justement après une façon de continuer cette émission avec Demeure Nyangi. Merci beaucoup. Jusque-là, on a moins cité. Dada. Ah oui, ah, mwanamuke. Mwanamuke, ngadulesi. Uko pumbavu. Azui mwasite ngadulesi. Uko pumbavu. Wona kia kuenda nyumba kulupango ya bakwe. Chibata kufukuza. Solana comment tu es en train de crier. Ton salon de. Omesana oma. Tu ko sala sambla wana. Omesana. Atala batuka mal à l'aise. Yesu ka yifo ganga fobo yoka ye. Yifa loba bino fobo tosa. A ezani ni mama to. Obota République démocratique du Congo. Poto tosa. Boni. Ate oma. Trop c'est trop. Bata rappelle tout mal à l'aise boete. Oh, n'a quand même la droit de vivre chez moi. Eh. Paisiblement chez moi. Face à Eli moi. Na découvrir face B na yo. Ngamo kana kana wote. Yo kwa na face A, wana face B ko lukaka yanga te bimse pe ayo. Yanga somo na mo ya yo sa. Mama kulokeli. Moi si ya malamu. Oh, azape na souci ya famille mobile. Ako yebisa yo tonga ndaku na lupangu na bango. Moi si soka zo kabela yo. Ko kansata o kabela yo. Azo bombelo ba injire.
azo defi so benjiro akobimiselo mokolo yango te kisengi moto aloba kisengi bofandaka boyokaka kisengi donc makambo na oloba omona teke na ana nzela conscience na yo tala mama top franchement benganga top ko benganga mama te top oui benganga top problème benganga top ko benganga mama te. Merci beaucoup ya Pichou, merci na bande konyo so ya émission. Oh merci na bino baye bozo continuer ko la émission. Oh merci beaucoup à maman Belleville Kandi pour l'opportunité. Merci famille Libota ndenge boyamba tadingala pas personnellement top india et puis émission oh le code de bonne conduite nzambe azala na bino na pesi ba comédien nyonso mbote. Nous vous aimons tant. Voilà, Demer, bonjour. Bonjour Taningala pa, bonjour na bande konyo sa top média, bonjour na abonné de Demer officiel. Bino bato bolinga biso ba vrai to pesi na mbote. J'aime tes lunettes hein. La lumière est simba te tout tourner boy maré maquillage déjà non mais sentir l'éclairage de l'équipe mis se suit. Lorsque tu mets tes lunettes ici, tu te dis quoi? Regarde-moi mon appel. Nami lobi na battre misu na moi. Ouais, eza ne pour battre la misu, eza ya lolendo te. Eza ya lolé sauter. Eza ka pour battre la misu. Tanti de mer. Voilà, semaine elle qui na ndenge ni. Et bandi neni, bandi bien. Oh yo, semaine passée. En semaine passée, les moi bon kaka. Mais nzambe osaka ngulu. Nzambe osaka ngulu. Bato ba soutenir biso pe mingi ta. Bato bazo soutenir moi. Moi passer na bela. Donc moi on a bana na mikao. Na mikao. Pour chez ça au kauka. Sécheresse financière. Sécheresse. Na mon ndeti nyonso mikolo ezokineka pa vonete hein. Il faut soutenir vonete. Nyonso ezokineka na kanyota vonete mikolo. Mais d'abord nous toza déjà na kati ya kanyoto wana son évolution c'est ezokolekana no ndenge nini nanga mona bino lorsque oui quand on habite comme dans 50% quelques personnes peuvent promettre ngana otinda et tout biso soutien sera que novembre vonete azada na prothèse na et puis likolné na balandela ngo médecin tal et tout ça et puis ndenge to ba dernièrement so pe eleki koleka nde tozelela mwanda mbotikali to futo ko lukelenda kuto futa garantie wana nde to lubaki donc voilà mesdames et messieurs de mer to tia extrait mais ba komena biso ba benga so tap tap sans des osala maxi cash mais ba to belé bazo réclamer tap tap sainte des fois mon a ceux qui batindi mbongo ezozwa vraiment temps pour les cas surtout na Orange Money yango na yipsi bango vaut mieux bobo c'est la ka M-Pesa botali na mama Sarah mama de mère papa Yam ou bien papa Monir ba o azana numéro ya M-Pesa boko salango facilement tap sans les canons sans problème. Très bien. Voilà. Moi, commentaire, parce que nous savons tous que le conseil de langue pena émission, après avoir filmé Onion sur Koleka, le col à Batobazo, Talanano, éducation, Tolingi, Kobriske, Bangote, Kofongola, Bamakamo, Ezali, Yakoba, Tamate par rapport à la série haute. Lorsque vous regardez la série Éducation et puis son évolution, aux hommes, on est les autres, on la bonne maman. Bon, après, c'est un très bon film en termes d'éducation. Franchement, tu dois apprendre et belé dans quatre histoires. Moi, ma famille belé qui n'a besoin d'un film bon. Ma famille belé va se retrouver dans quatre situations. Très bien. Alors, évolution en termes de chiffres aussi, quand aussi la famille libouta Balamuka, ok. Balamuka, matissa des sous. Parce que dans mon premier épisode, déjà, on a 137 000. Contrairement à la troisième, quatrième épisode, ils ont moins de 100 000 vues. La famille, la film, tous ont besoin, la famille, la famille, belé, ils ont besoin de kamambo, na film, voilà, merci. Et d'ailleurs, par la même occasion, tout la muka pena Candy Star. Oui, en tout cas, Candy Star déjà Lelo. Nako luka moye pe na parrainer ngo na tiango pe na communauté to luka moye to panza panzango et kozala quelque chose de bien. Le début il y a semaine déjà des mères to bandi déjà na émission à Liboso yona ngai ozo comme on a déjà semaine on ndenge ni tinde to bandi lelo. OK. Pesa tadia elanga. Sarato la topé sur mbote. Sarato là on te salue, merci. Alors
semaine on est bandit, semaine on est bandit. Na kimia, par la grâce de Dieu. Amen. Embouteillage eleki na ville ya Kinshasa to kokate. Grave na biso. Mo eleki neti nga boy. Pona komaka awa na dab na kangami na embouteillage na nguma ya osakana te. Na oseka kaka. Autant nguma o eza direction ya gouverneur à ville ya Kinshasa gentil. Azaneka pembenia. Aneka pembenia to. Bakonzi belé baza aux alentours. Bango so ba oleka wa biso neto kangama na embouteillage na éviter. Donc vraiment gouverneur à ville ya Kinshasa na la sirabi lisolo nguma. On dirait que banda ya komi gouverneur de embouteillage et baksami isuko ba bika zao. Donc atala na likambo. Atala na likambo. Na vignette pende tibiso. Tozo kima. Neti boso wano kanso de na kama vignette boto ya voter ndeni. Po jour on to sima mi toza na vola. Tozo voter. Bino kanga boso suna nzana vignette est-ce que to koma na ba centre ngonga nanga ke c'est sa carte d'électeur nanga. Pona koka ko sana pièce d'identité to ko za pièce d'identité est-ce que so wano le nezo so venir ti to ko comment na maison communale en poto zo ba carte d'électeur mambo ça les belé on est comme ça bien demain bo ça commencer ba politique te so dia papa caviar au postuler et mutu nyo so yebi que za ne kona za besoin to communiquer sur mambo élection oui abengi des maires voilà tout ça sont très ouvert tout ça wana na bino elongo to ça mambe bolinga to ça la wana. Et surtout qu'il peut aux na ba plateau na yo bien où vous pouvez recevoir ba digne ba autorité nyonso ba dignitaire nyonso ya mboka même chef de l'État oui na cadre de la campagne électorale voilà demain to zozo ngali susu na makambo ya ba comédien mwandambu moi 5 minutes ezongi lisusu Oyo et le Makanu toujours que les comédiens ce sont des hypocrites. L'hypocrisie, il y a des comédiens au bango moko balobaka nuit et jour hypocrisie les qui na milliers na biso. Lorsque vous regardez ça, hypocrisie on est à un niveau ni. Ils sont à un niveau ni parce que bara vrai et bara faux. Donc voilà, c'est à tous les niveaux. Les abakolo les abalé qui on se baba hypocrite. Bamsou baba hypocrite, bamsou aloba ke ba hypocrite, bamsou baba ke to zabso so ba hypocrite parce que baby ke bon baba nzambe ya hypocrisie. Bamsou to na kansa baba frère mais ba vrai mais baba faux. Donc voilà. Mais seulement hypocrisie on a ba sala ngo pourquoi? Au moins mais ils a pour intérêt personnel. Na ça hypocrisie na kosa na kena linga ko kena so ça ko bien pour que so comme film no casting na yo jouer. Très bien. Pour ceux qui non c'est ça na kosa na so ça ko bien. Parce que Nebi Mikolo nous a permis à maman ni maman. Donc ça va bien ça loso. Non rejoint. Très bien. Ça va bien Dubaï. Non OK. Ça va bien boy. Donc amitié hypocrisie qui a pour intérêt. Voilà, mais demain il s'est dit aussi que vous les journalistes, les chroniqueurs, vous êtes aussi à la base. Il y a ba makambo ezoleka tout autour, il y a ba comédien. Quand Nebi Mikolo bon. Quand des bango va ça chose c'est respecter enfin certains comédiens. Quand des babi loba na maîtrise te. Ka bango mongo nde ba mema likambo aka ngo alongo ya zongi ya matière kitia. Quand des basangana na bato ba ko sangata na bango te. Ba vanda na ba kiti ba poser ba question na be mission na moto kutu. Ata na nzia ko pesa ta bonjour te. Ata en tant que fan. Ale biso nde to responsable mam na bango. Quand des ba na amateurisme na immaturité na manque ya ko mi pesa charisme. En tant que star, à l'épisode de toi, on a si maman bolé quand on a quatre na banc. Ah, bah s'adresser na bateau ba fréquenter, bon à fréquenter ba comédien. Voilà, mais Edmer, aujourd'hui, ta réaction sera quoi face à cette question? Les journalistes au Bazoko descendre le comédien qui cherche à nuire, détruire l'image ya théâtre à Congo, na ba comédien au Bazo Sala Moussala. Il y a Malamu, Nambo Kanabiso, ils sont toujours là justement pour chercher, il y a faire descendre Bango, ça là vraiment que image Nabango et Zala Yamabe. Mais le même journaliste, ce sont eux là, Nde Bazalaka, plus proche, il y a ba comédien. Réaction et cause à la nine, que ba yebani, ce qu'ils font, n'a pas secret, yango ba evitaka kocha bango musika ou bien bongo nde balinga ko vivre mingi dans le baise. Nga avant la cour commune, mais nga na temps avant dans la cour commune, tout ça doit faire la cour commune. Mais je dois dans la cour commune, mais ça kana na kati ndako. OK. C'était rare au moins un moment so pas la ça gentil na ba voisin, ba bimisi no bokimamba ndam na lupango, après bozong na kati ndako.
mais tokola na cour commune. Mais na bato bakola na cour commune na soko na mbula saka na mabela beti so mabele babeti kede babeti nzango babeti joli basali ya jani basali ya je tout. Ya jani. Ninga zana alongwa na balabala na bango aoke saka na balabala kuna si. Hermo pe baluki abungi. Baluki pa bungi alongwe na saka même na quartier mususu. Ti na pokwa do yona azongi. Ake saka na pe ba voisin journée mamba ozonga kana pokwa parti onyo so lokolese comme salite. Alina lokwe comme okata mabiata. Des résultats tous en internet. Résultats doit coller na cité na cour commune mais il y a sans éducation. Parce que on comprendre que mélangement gros ça mana ba relation improbable. C'est tout un mélange mais normalement mélange gros ça maté mélange de salami ndenge nini. Ota penobi mélange logiquement. Et quoi ça les maté kosangana normalement ekozala te basangani ndenge nini basololi ndenge nini bakomba esika moko ndenge nini ozomona c'est-à-dire eza orgueil te mais à un moment donné quand tu te respectes et tu te mets en valeur tu ne fréquentes pas n'importe qui. Ah oui tu ne causes pas avec n'importe qui. Ngane na boye est-ce qu'on a j'ai fait 3 ans là nebi kombo avenue elandinga te tel que nga pe ndeti place na zana lemba na yebi kaka don avenue nanga avenue landing na yebi côté. Je suis désolé peut-être nous sommes au aussi mais on n'a pas les mêmes préoccupations. Te nga moko témoin tel que nga na yebi ka avenue nanga et pour le place na fandaka le mususu wana na yebi yango. Non na tellement 5 fois liboso parcelle te. De ce moment où ça passait c'est que non c'est un moto. Te nga 5 fois si na téléma pour na sokola moto ka liboso. Et puis non na téléma na nga te non so na voisin nebi bango te ba yebi nga te to ebani te ata moto quartier son des ans. Kimia ba parcelle minene boye ba non ndeni. To surtout ka lupango so boleko ka lupango polé aba kufeli boyebi te nani akufi aza mwasi to mobali peut-être so bomoni photo. Très bien. Ah oui. Et puis na courage OK vendre sa bona matanga ezate po boyebani te bosolo la raté bomona na te boso fréquente. Très bien. Ozomona eza ba discipline to mi pesa ngai na ba quartier ezaka que à l'époque quand on va na ba quartier OK autant mon avenue batnyo so ba otalo banda ba afi azaka fier alekaka batu alekaka batu pesa batu mbotete. Déjà d'abord bonjour à facultatif. Tu n'es pas obligé de saluer tout le monde. Ah oui. Yo pesa ngambo teto lo banga pesa batu mbotete fenga ndina bando. N'évite abuzoba. Ne ba na quartier mo na zo vanda na sola na batu te na lekana kana koti na bimi wana na sa théâtre. Ezaka bonjour d'été. Ezaka Claudia. Na sala théâtre na koti na bimi. Ah yondo sala théâtre garçon mo ko sa liboma. Aya ka 12h. D'été ça va. C'est bon d'été. Christian Lumia Lumande. Christian. Sarah Kianza. Kianza ba Sarah, je suis avec Christian, voilà. Alors sikoyo garçon mo a sala erreur ameka kosta na neti nga na osomba crédit na cabine à coin na dicté numéro na nga ya koma so comme ça net za admirateur secret amona mamnyo so na sala atumbola nga na téléphone so na mobile na nga yazo koma tu viens d'arriver avec ton homme va d'abord prendre ta douche etc. Mais bisao so on va te ko sa ba jana na mutu liboma pour ba tout so quand ça est normal et puis il pense que ça est fou nzoka zo ba te ke yi au sala ne stage. Yaoza Moutaliboma. Très bien. Na lobé l'autre côté, mobile nanga kendo porter plainte. Jour ba otindele nani, imagine to pesa moto zo so monter na quartier. Mais jour ba otikele déposition. Quartier mo mebe ke yé asala nga ba joana. Ba kante ke nga na ye ba te ke ya sala. Yé moto do asala ba joana. Na ba jeune na ba garçon en quartier. Jour ba ke tikele convocation à la police. Ba yo lukanga na ndako. Koko na bimi oui. Oh, toluka Claudia, wa benga komba théâtre. Ouais, Claudia, oui. Pourquoi ça bisi qui Claudia? Avant d'accord wa ça la théâtre, vous savez demain. Oh oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, tu as qui ka voto sur la pour n'enga porter plainte, vous savez apporter mon tout plainte. Quand vous savez nga ça, réveille-toi d'abord, viens ici. Toi tu as porté plainte à quelqu'un ici non? Mais on dit que tu as porté nesse va tout est avenue. Nga na porter mon tout plainte. Moi je connais personne ici. Baluki ba mona te la police a rendu boya sous deuxième fois boti que le plainte
Bah il y a une deuxième femme qui a fait au commissariat. Bako basala ba maman quartier ba voisin ba luka ba yo solisanga etc. Mais si bon mambo banga na ebité. Comment est-ce qu'on a venu mobimba plainte mo yena ndawa mutu bino okasika kianga. Kakanga. O te poto yebi to banda ko mona ninga ndo tumbo je dis ah bon. Donc vous êtes informé. À ça. En tout cas, je suis pas au courant. Baby c'est babi troisième fois so ka yete ba memi. A luka on négocier nanga moni l'équité. Personne a kima quartier. À le mois quartier à la carte. Jour ba oti que deuxième convocation to baby c'est bon ba c'est dans 2 jours so ko yete. Journée na Mombasa na nda kulobi na 5 heures à limois. La police est ba kuti ta kima quartier. Ozo mon. Et là na longa venu ana. Ba batika na somo nanga. Mutaluka esupeka bonjour nanga te. Chacun continue de vivre dans son coin. Chacun fait sa vie. Chacun se respecte. Ozomon. Ah oui. Kopesa mutumbo tete na avenue elingo lobate koza rancunier. Ce photo sungana to sungana si nécessite si besoin ya. Ah oui. Ozomon. To kopesa na biso bonjour te mais to se respecter mutuellement. Ah oui. To ko se fréquenter te on se respecte. On se respecte. To ko vendre sika monte to li sika monte to ko tozo ko se respecter. Parce que bonjour ezay bandela buzoba. Ah oui. Mutu musu joko pese bonjour. Je me suis bon, c'est bien, je suis bien, merci. Comme ça, tu es ok, c'est-à-dire, comment matamalé, malé, mais na bouzo. Niveau par niveau. Mieux vaut qu'on entière barrière. Attends, bonjour, bon, peut s'anater, mais bon, c'est respecté. Jour à l'icam, on peut s'assister, on peut s'aider. Ah, ma n'ai pas que tu peux s'anater, soit un beau tété, mais là, on a besoin d'assistance. Et le problème, c'est pas parce qu'on t'a fait ce bonjour que on t'a respecté, que on t'a fini, que on t'a orgueilleux. Non, tu vois. Est-ce que vous êtes obligé de fréquenter n'importe qui pour la sabat que vous avez bien abattu, vous avez gentil, vous fréquentez abattu, vous avez partout, vous koufi yoza, vous sali feti yoza, c'est-à-dire vous avez monté abattu yoza partout. C'est pas parce que tu te présentes dans toutes les cérémonies, dans tous les trucs, dans toutes les sauces, vous avez présent que tu es une personne vraie, que tu es une personne oh bah faut pas côtoyer, que tu es une personne ouverte. Non. Les msoupe aux problématiques et on a la partout on a besoin de matière. Les msoupe aux ambouma besoin de information pour que partout, oui. Tu vois. Ndoki gentil. Après lobby bobando loba oh non bomonit na bande oswana bango tala batongi ngata batongi ngabazo occasion tongo pour bovandaki o bazuli comme na ba memi so bovanda escamonte banga bazali comme na ba jamais. Non, reste dans ton coin, respecte-toi. OK? Bazo fréquenter les mauvaises personnes. T'as dit ngane na botoba na internet. Nebi ke yo fingaka. Nebi ke yo beta maswa ba via ba. Nebi ke yo clash ba na komi camarade non ndé. Jamais. Na yo na téléphone na répertoire na osani. Et puis to benga na téléphone to sola to sekaka. Pendant que ngana va na internet on atala na mona ndo kana ba matière via bato. Na mona ndenge fingaka bato. Na mona ndo ba mambo bato. À un moment donné, biso mo to creuser ba propre tome na biso après to tenir bato sous responsable. Parce que ça se fait pas. Vous tissez des relations avec les mauvaises personnes, c'est pour vous plaindre demain. Très bien. Non. Voilà. Merci Bando Walandi, il y a des maires officiels, bino ba yebo kozwali bako kolanda pe émission on a top de télévision et boyende to continue la deuxième partie à émission na biso etali maman Ursule Péchanga azali déjà na mboka ya Europe na mboka Macron kuna et sali nanu ndenge nini son voyage. Et puis non ko t'a dit ndenge na lobelo moko avant to beta masolo ya Ursule Péchanga. Ils ont abandonné le belé. Les réseaux sociaux, comme esika balinga ba mona bango. Très bien, surtout ça. Matalana. Ezala na fête, ezala na matanga, etc. Ba se faire remarquer. Ba sentir bon que baza. Ba yoka bon que bon ba eboluba. Après ba epsa biso, e bino ba internet bozana no ka bongo. Ka bongo. Non senga na ba o ba se respectaka. Bo se limiter à n'aucun bisika aux sentir que déjà de loin ma beza et si quand on a roté le col et si qu'on responsable sa responsabilité et si qu'on sent sa maturité au comme il peut si qu'on si qu'on vendre c'est parce que ah bah internet va vendre peut-être comment on peut internet va vendre côté de politique pour éviter qu'à vous ouais pour éviter seulement et comment salir biso trop ah oui bah désolé comment mama tanga ba ko fingana ba bitumba bakotonga ba alobaki ba asalaki ba doit kutana na bangana na bango bisika to zarate maintenant pour ça ba désolé na bango et là ta biso nyonso nous avons besoin de micro ça non classe à part ya média ba mon apeke et si comme boy te ba
babengi sino bana fête babi fête oyo tocha table ba comédien table ba chroniqueur ce que to basali si table wana yo dia babi te ye kuna ovanda te ye soto ye na ndenge azala na table ba chroniqueur wana tokotika ete mieux vaut totia table mo na papa Alain Mabana papa Serge Mwembo papa Elombe mais vaut totia na maman Ani Biasi que to ke tie kuna photo comme non na niveau wana légèreté zo les 4 oui basse ces zo les 4 sangi ces zo côté so ba buzoba tozo perdre ba valeur na biso na ba crédibilité na biso ya ngone comment so si mutu j'ai fait des émissions sur internet mutu kan son dire azomonoka ndenge mo boye un truc bagatelle tu vois un truc babiole ozali et l'autre côté au sentir que moi va plan eza ndi makambo bengolo bani depuis tu garçon landoki ya pitu ye azo comprendre te pesa dictionnaire awa komela ye babiole te donc awa to komi examen et bandi awa beaucoup ta donc internet aller vérifier na pesi bato matière ngana ta dit na pesi matière ko sabana bato buzoba to comment non na niveau ko se faire respecter s'il vous plaît tozo senga ngo penza to comment niveau se faire c'est très important ça les comédiens ba mekano ko différencier biso ko dissocier biso ko kabola biso bazu pe ba batie ba kuna bazu pe ba batie pe ba on pe no pe kuna tozo sangana trop mabe ba comme moi biso son ndenge moko so na ça na internet on doit prendre de haut pendant que les mususu za na réflexion so ko vendre au sala aux autres décortiquer loko décortiquer ko leka très bien biye mutu wana azomona loko te parce que ça en internet amoni onde oza malonga te kasi yango malobi babiole non. C'est bon, continue. Non, mais pourquoi bino bozo linga kozwa? C'est babiole nako lobanine. Donc ezaba petit objet oyo ezali sans valeur. Ezali na moins de valeur. Yango anati. Ça na beta babiole. Oh mais vas-y. Tochambongo. Demer soki ezaka ndenge za. Émission ekatania wa bitumba fo ebima. Beta babiole. Et puis à la fin, au BTP bagatelle. Babiole. Ça veut dire quoi? Babiole non féminin. Après? Petit objet, ok, d'accord. Ok. Après? Petit objet de peu de valeur. D'accord. C'est cool. Maman, nous avons des têtes. Bravo. Mais maman, à côté de vous, il y a... Ah, papa, nous avons le français, on doit apprendre un mot. Non, mais maman, moi, je vous dis... J'ai appris, non? Ouais. Mais déjà, il y a pichu, complicité, on a de salemaki. Non, tout ce que Nabim Sana Mounokonanga, il n'a pas maîtrise. Voilà. Et ça, solo, hein, Babiole, ça veut dire... Petit objet de peu de valeur. Voilà, maman, mais c'est comme ça. Bagatelle, oui, bagatelle, maman. Bibelote. Maman, c'est comme ça, comment vous avez biso. Moi, biloko, voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Tout de suite, si on a Internet, vous comprenez, Internet, bravo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre émission. Voyage à Ursule Péchanga, ba réaction. Mobutu. Akufa déjà, si là, Mobutu Akufa, bakunda na Maroc. Bon, mutasila bakota ke miniature. Bon, mutasila basala ke mission. Yo ndeni yebi ke mutango asila bakunda ye na Maroc. Alo fongoli caméra na osali émission. Na zazoba. Mutasila bakunda ya kufa. Osaleli ye émission. Nani aza zoba. Yo mutu o lobi ke mutu na sa kufa me na saleli émission. Ngande zoba. Pour ya sa kufa ne oye bakute ko saleli émission. C'est ça. En tout cas 4 ans mukanda na El Kinshasa, bravo Ursule Péchanga black line Miss MH. Hein akangi mikolo ya osaranate bon séjour na yo peselanga Scotty Miko Bimbote. Yebi c'est très bientôt incessamment ça va péter. Ça va péter. Très bien. Donc voilà. Disons que maintenant Ursule a réalisé mon rêve naïe. Kokepoto.
selon ce que les gens disent, à Luka Bapoto, na ba marque na ye simbité, ba memi le kola ngulu. Bato ba olobani bazar na Kinshasa to ba na poto. Misusu ba na Kisasa, misusu ba na poto. Ba on peut bref na bango za ba ke poto. Nani arrive à te ka voyager à mon mboka mususu, à changer un peu d'air. Quand on a voyagé dans l'Afrique du Sud, on a bandé na tambola na ngate so na bimi na. C'est-à-dire que quand se détendre, on a changé un peu, que je prenne un peu d'air, que je change un peu d'atmosphère et tout et tout. Modon so za na besoin au monde na libanda, ko voyager te à l'isumu. Très bien. Il faut attendre à souci au komata mwanda. Ok, ataba ndundu, okumata kikwiti, ok atama tadi. Juste au monde, yo eki na mukilo wo tika batute. Ok na mukilo bote na Kinshasa okufu na Kinshasa. Ya okumata kasangulu te, wandeni. Ya mubimi pe beti moi tout tel pe libande etc. Eza rêve na été, eza moko ya ba rêve na. Parce que ba rêve ni ebele. Comme tout normal, ba rêve ni ebele, eza moko ba rêve ni eza ki souhait na abima akenda zonga matakita. Merci péchant a fouté la bande koné ba billet a fout abimi sa bande koné ba keta di ndeko voyager boye pa ya zo atie. Allez ndeko pas voyager pas kiei. A soutenir bande koné ba bima libanda. OK? Très bien. Donc ceux qui pétanga me paye pas bima yango ne kokisa miti. Garçon moko to yembe felo, ayembe pas fali. Ba parents ne papa ne maman ne ba ne tout barana poto ba sale ba démarche ndenge nyonso simbité mais fallait passer visa ke maman na yatike na 4 ans maman na mona un peu plus de 20 ans moi na sia kola donc voilà. Mais des mères il y a aussi les gens il y a quand des pesa qui peut rêver yayat à voyager à bima tellement Sarah tungisa ki yao comme c'est mokili ngai ezeko kenda te otakenda na bomwana photo nga bomwana tanga kenda ke zo mona na te poto na bomwana ba bazaka dana ba photo biso ande ba photographe okangi photo na na kwa atema puto surtout bato ba pesa ka ba président ba flair bango ba photo eli mokate parce que wana etika la kana ba anal na ba musée biso aka na lisolo photo ba pesa président Mobutu aka na lisolo mta voyager na bomwana. Il y a des rêves qui sont comme ça au moins. Akena kimukolo type zaki rêve net. Rêve makasi ye mutu Mobutu ici péchanga amema mema. Akena ne partout. Mais les gens se disent aussi le 4 ans de Fali, 5 ans de Fali, ezali visa dirait oeza mais na kati kuna les séjours sont bien définis. Peut-être que visa il y a 5 ans, mais au moins aux ans 120 jours. Na sol il y a pas place donc aux jolis visa. Et zali pe bongo explication ya bato ya visa aux ans 5 ans mais aux ans 120 jours. Ouais, mais visa na yo eko expirer ndeti après 5 ans par exemple. OK? Mais au moins aux ali na droit ya ko fanda na mboka o bapesi le visa ndeti de par exemple 120 jours mais au moins visa na yo ezali nanu donc oko voyager même après 2 ans même après 3 ans et kozala kaka mais au total amikolo ezali 120 jours basala na ambassade basala na ambassade bato ba bien il y a problème te visa bimi eza il y a 5 ans total combien de nombre de jours babando sala tamboki. Très bien, voilà. Déjà plus important. Ursule Péchanga ye kaka ezala babaka vanda 10 jours mais visa validité 5 ans au moins azui po ya ba pesa ke pe visa mère asunga ke pe pas un visa akende Schengen te et ba sunga ke visa ba kansa ngoza visa mbangu lo ya mutema likolo leka noki ko umete ko et ça le roi ba visa ya te mbangu ça noki excusez non ça OK na muta munene na mo sa mbinga moi santé ba visa ya mbangu leka so ke style lo abakangi non mais ça il y a visa ya kimia ota mo na aéroport na policier so linga eka kanga j'ai 5 ans. C'est quoi ça? Oh madame, montrez vos documents. Et puis question dans l'action de documents qu'on a ça là. Sur dans l'action de documents qu'on a ça là. Oh, bah parce que visa comme un businesswoman. Alors on la marchandise qui chasse et cotipote. Eh, yeah. C'est ça. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. C'est là où Makamunion sur Ali. Ursule Péchanga na clip il a fallu. Ursule Péchanga participe au moins Yemoko Pena visiblement comme ça c'est Ursule Péchanga. C'est quoi? C'est la réponse, il y a ma question et tout n'a qui lobby pour n'endenge bachola qui est
pour Mokope, il y a des comédiens, Nyambo Kanabiso a participé à un clip. Ou bien elle a fait que son travail, le la actrice. Fallait le babi non tembe biso penko. Petite sœur naie, basali lango lo lendo te batute lango tolote. Eh, bino bonga bosa neti ndeni, bo titiye bo tumbo. Eh, on appelle mbata mukolo tata. Ori ba mille étoiles bimi. Mais il s'est dit que nani ce qui ne déconne moi aussi à ça la meilleur clip qu'il a fallu. Nani on définir qu'il y a meilleur. Yo moni mutu mo ba fallait azuba trophée. Bon moni trophée mo ba komi trophée to ba komi meilleur clip. Ba trophée ba meilleur clip ezala. Meilleur vidéo clip. Au boni fallait azu meilleur vidéo clip man accompagné. Et bon soki pe fallait azu meilleur vidéo clip man accompagné ezala roi fait ezapo yazaki na kata clip. Et ça pour réalisation ça mec qui toko. Ça n'a rien à voir. Il y a ça les comme ça en tant qu'actrice et puis ezate pour ya zarana bangonda azu chance à clip non, c'est faux. Ba casté aza déjà actrice moi existe aka. Asala d'abord production cinématographique et belé. Aza produit na bangote. A travailler na bango, ma produit na bangote. Oh, aza produit na bangote na ndenge ni. Azali enfant chéri yanda ko non. Enfant chéri netinga pe bonaza ngape na enfant chéri bela production. Et bon ngai bela production nani Bellevue a forma nga bimisa nga na mona ya bela production te. Maintenant enfant chéri ya bela production te. Mais pourquoi ça va toujours nécessiter des polémiques, des insultes puis pourquoi tu vas mal éduqué? OK. Faut que la paix mai. Mai okuna meli mte so eza nani. C'est pas parce que dans enfant chéri bela na komi produit à bela non. À ça le cinéma banda kala azara na ba marché ne ba deal ne ba participation ne ba collaboration ne azara na ba makamuna ye mususu. Mais au travail kuna pe tu vois donc comme s'approprier mérite moi wete eza grâce na binotin eza penza grâce na binoté au fait et siko yo asali musa na pas ça qu'on peut bien clip bi pe propre et puis o asala kaneza yango ne ba futela ke mbongo. OK. Donc si na vous comparer zate et puis moi bande mususu moi rivalité ndeti soit disant ba pandi sango oh kutu clip en kutu se pêcher en salle émotion exacte eza sans émotion faka ça émotion netini pour la moi émotion ezani pour sécuriser émotion c'est quoi en fait pour eux l'émotion c'est quoi faka lela émotion faut azarabu te maintenant un match ba célébrer bolingo ba yemba bolingo alors ba ndeni moi ça komisa ndenge ni moi ça mema relation mon ndeni zelenge agu ya sukali alors lela poane. Est-ce que tu comprends? Oui. Et les athées. Et le là. Joie na joie, ambiance. J'ai nagé sous kaleto. Exactement. Oh balingaki. Mettons bango kuna. Ba olela. Mal accompagné. Le titre même le dit. Mal accompagné. Mal accompagné, c'est-à-dire moi c'est olela zaki bien te partenaire na zo sepelane te muta seki na suka clip parce que changer mobali. Bona nyonso bazo relater les biso. Est-ce que wana pesa la kilibala? Oh, tikanga na bomanzoto nanga. Ozomon. Mais malheureusement, nzembongo ne yote. Ozomon. Tidi muta olela bolingo, muta kolela bolingo, c'est tout à fait normal. Asalika eloko ba. Okomi lokola tonton Matou Samuel na frère Patrice Ngebe na Ngebe. Siko ye azaki no célébrer bolingo, azona ko enjoy. C'est que maman il kino kitoko. Mutu mtasali rolo ba bengile ki nango. Siko ba ba kansonde ke fallait acheter Irsil parce que bazwa ki fi wana. Fallait loba ko émission bi fi ana te. Basali casting ya Monica actrice moko boye aye retourner na clip. Donc, il est allé te bambwana. Mais ce qu'on oyo il y a aussi Péchanga, c'est le choix du cœur. Ronsia Kukeluki, là, c'est le choix de Fali. Ronsia, aussi Péchanga, c'est le choix de Fali. Ok. MH. Donc, c'est Fali qui avait imposé. Imposé Bango, il a exigé Bango. Ok. Autant un clip pas mal accompagné, Bakuta na Kouté Bana Basen ensemble dans Fali. Oh. Mais na MH, Fali. C'est là, ok, malé, maman. Au tout petit bordir, au lekindengeni. Na clip, il y a mal accompagné, de Konabiso, moi aussi. Na fali pour pas batikala cause à la place mon côté. Bakuta na te na clip. Il y a zalé quand on est dans ce Joël.
Ah, donc bango eza ba tournage ezalaka au tourner à part ba yeba coller kaka eza na. problème tiara nzembo fali. Et capacité eza ka nzembo fali. Mais boge tourner peut-être sous la direction ou bien ba orientation ya fali. Voilà, on a ce que qui casting ya réalisateur, ce que casting ya fali. Ronsia Kukiel la mon ami na PC Mbote, Mister Kukiel na PC Mbote sikaza. Master nanga moko na leli quoi. Mais na leli vraiment na leli quoi. Vraiment yo le livre vraiment na leli quoi, Ronsia Kukiel. T'es vraiment habité. Na leli. Yo le la bien quoi. Siko aussi pechanga na Ronsia Kukiel qui a le choix du cœur, le choix de Fali, le choix du concerné, le choix de la star, de l'artiste. C'est-à-dire oyemba bomba obina zinga zinga. Suka pe ba monani na clip. Ba c'est-à-dire bazana yi ba monani te me ba na yi. A oyemba bomba obina, a oyemba bomba obina ba célébrer amour et longo, ba célébrer bolingo et longo, ba célébrer MH et longo. Aussi péchant a commis, aussi péchant a Black Line MH. Mais aujourd'hui, Demer Niangi, s'il faut qu'on réponde à la préoccupation, pour nous préoccupation, fallait pour pas faire ça pour faire taire, bah bêtises oignons et bah n'aki oloba mana kombo moi sinae pour n'aller kinaye Ursile Pechanga. Nga comprendre était, oh soi-disant nana boy Ursile Pemena fali, Ursile oye wana visa 4. Oh nana boy Ursile Pemena fali, yewana na kata clip. Bon monde ke ba doit loba na mambuzara lokuta. Bah combien okuta bimi mukola mobile na clip ami mukola mobile na clip bazaki ka configurer na clip eza vie réelle te et puis il y a combien de couples au moins ça a na corpulence mouné na paraître mukolo par rapport à mobile et puis na ba couple pop moi si par rapport mukolo mobile ah oui eza li son moteur bibo to ça ka exercice moko le roi to komi bato ba ça na ba ka scène en réalité eza couple solo te mais le roi komi ko exiger tranche d'âge et kokana na kata clip c'est que yaya il faut bando tourner kana ba papa Serge ba papa Ale ba papa Bidi ba papa nanyo papa Bilali papa Makaya papa Kofi papa Masumu papa Masasi ko Bilali kena pour tranche d'âge na ye mi bali na ba film ya bango pourtant jouer na bobo to mona kam kolo bobo. Mais ton dimanche parce que tu es bien ça donc à scène et ça on le a solo. C'est tout à fait normal. Massi a bobo, massa au mari et bimi si pena et puis c'est vraiment sans sa responsabilité et bimi si pe couple. Mais ce que de quoi to komi na biso na niveau ya ke oko eso si mata mi mukolo et ya pa ma mukolo ba bobo na filmer. Ce que ya pa ti ko jouer na ba bobo. Ati ko jouer na ba au mari. Atika. Et si mbate ba couple ana. Et si mbate Mutoli bandi atakati kovo connaisseur agoyeba kaka. OK. Mais kozwa exemple nanga te po etale liwana olingo lobake lokola yo. Non lobani ni c'est bon. Donc quoi est comique o ata to sa ka scène après so to sisi mutamta simi nzela ke ya pati ko jouer na bobo. Ya ti ko jouer na Omari. Ya a jouer kana ba Bilali, a jouer kaka na ba papa Kofi, papa Masumu, papa Lombe, batu ya génération ya tranche d'âge ya ngwana. On appelle couple les équilibré. Comme ça, on ça là, bombanda, basali bombanda, na ba maman alinga na film. Moi basali bombanda, na maman nanyo. Maman pembele. Basali bombanda na maman nanyo. Maman so joue mingi bo mwindu boy. Maman pas jouer peu bien. Maman nani na ba maman ngwa kala kalo. Ba kombo na bango za moi passe. A jouer peu mingi, a jouer peu pas belle vie, pas jouer peu kuna. Ba kombo na bango za moi passe. Aza mwindu boy. C'est une maman qui est vrai. Na mona est très responsable. Moi je ba gosa ki bombana na film. To ke na ona sens wana. Non, arrêtez. Clip public et les qui to ko ba jouer na ba jouer ko na ba peu bien. Clip en qualité. Ou ala te ki to ko ta lati c'est le goût réalisateur. Clip professionnel le mundo wa fali o la te lamba choix na hôtel. Et puis les gens ne comprennent pas, des mères. Omoni eloko yo lobi tata mwasi abana, eza ndenge moko na makambu oyo ndenge ezo ko salema. C'est-à-dire ba chroniqueur na biso bazalaka na possibilité de venir koloba mensonge na télévision, accueilli lobby vérité bimi, azo continuer ka koloba mensonge wana azoko seka soit moni bato ba ndiko seka biseka seka or ezalaka soni de donner une information aux gens aux ali fausse
au lobby ba yeko découvrir que deux abongoté. C'est pareil avec le clip. Le clip biso nyonso auto participa to salaka to réalisaka. Lorsqu'on parle d'un clip, réalisation d'un clip, tout et les kakanamutu ya réalisateur atako seka, atako tambola, atako bina, ate lamba, ata aiguille ya pamba. Réalisateur kutu batu misusu o baza na ba moyen na bango lokwa ba fali ba koyeb sabino costume en tout cas bo mema elamba ata mokote nyonso boya kokuta kuna maquillage nyonso tout c'est comme ça et ça doit faire un débat. Pourquoi? Et puis il y a bien ça maquillage kitoko ba to alobité ba critiquer. Tu sais ngazo comprendre té et comme nini exactement. Donc eza oyo ndeko nga c'est na bonheur baninga té eza c'est pas na réussite baninga té c'est pas na élévation ya baninga té c'est pas na progrès baninga té ya baninga té bon normal té mais ça ce n'est plus normal. Yo ba vina ko stagner dans la même médiocrité. Yango ndeko mondir bado alobaki batu nyonso bazalaka pembeni ya mama kulutu soki azui batu nyonso basepelaka mais oyo baza kaka pembeni ya mama kulutu te so azui baza sujet ya moquerie ya insulte ya makambo ebele. On fait pas avancer secteur nabiso o makambo nabiso oyo à cause ya oyo mama de mère autu koloba. Il y a beaucoup de médiocres dans ce qu'on fait. La télé est comme place oyo lokola batu mo boye bazala na bango mibali soni do ezala raté vide déjà c'est beba allez ils veulent comme ma batu nyonso na kati ya babilo quoi ça fait pas quelque chose de bien. Maman de mère pour mais clip même c'est un nom kitoko. Ouais, félicitations merci Péchanga, bravo, merci Fali pour pas d'honorer ta sœur mais surtout ça là on est pour na culture amour na biso. Au moins na clip na ba clip na so ka faire participer déjà ba comédien boye et ça la pour na ndeko na moi si et ça pour na aussi Péchanga et ça toujours pour l'avancement culture na biso. Voilà, mais de mère avant tout si ça toka bona. Différence ni ezali entre clip wana Ursule a participé na o donne ndeko na biso moi si donc a participé qui. Différence c'est ça na le bien moti. Yeza qui choix réalisation. OK. Réalisateur disons. Ici Péchanga na roncha ko keluki les a choix Fali. Très bien. Merci beaucoup. Un dernier mot pour toka bona. Dernier mot ezaka to lingana ya solo to separa na bénédiction baninga pour que ya bisope bat ba sepela nango to za wana les uns pour les autres culture na biso ke liboso to linga ko sala ba débat ya opanza ya okabola to linga ko sala ba débat oyo ya accompagnaka ya soutien ya évolution ya progrès bozomona to ba no va na rater to ba na rebondir sur méchanceté ya bato. Pendant que nous avons fait un clip kitoko très bien mabe kaka bango moko bato basembolaki Ursule omoni est-ce que bazui yo tala otula Ursule boyesoni tu vois comme on aura que méchanceté est montée à mabe mais sinon merci à sponsor na biso maman malienne www.malienne.com le bon et fructueux futur millionnaire Jonathan Kalonji Divini Kali, maman nyonso ya winners des démons officiels, maman Charlie à fondation, il y a Asbel ISD et surtout maman Charlie. Na famille Bota Mobimba, ba Péchalov, ba Dinachou, Binoto Bolinga théâtre populaire 100% famille Bota, to pesi binombo te to linga bino mingi ba vu quand il a patron à la poutine. N'est-ce pas bon séjour na merci Péchanga Black Line et sincère condoléances na Dinana Mavinga. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko balandi. Tozalaka batu. Toteka conscience na bisote à cause ya biloko mukili oyo parce que les kanango. Tozana ba compte à rendre et pas créateur na biso. Regarde un peu comment est-ce que le posono yo eza. Le posono tala ndenge eza. Tala ndenge emballage wana eza. Eza normal. Makila ezomona na te, ma ezomona te misisa okomona ngo mais okoko simba ngo te. Mais soki kaka osalika moi erreur o te moi Gillette ou bien linzaka okomona ke makila ya rouge ekobima. Et les sang wana, il faut yeba ke poso oyo nzambe a sala emballage oyo na eloko nini. Qu'est-ce qui est caché et pourquoi nzambe a checké il faut makila na biso ezalaka na 4 et non esopana libanda. Le respect est quelque chose de bien. Merci beaucoup de même.